Les années des présidents et charge. Bon, les présidents ba charge, na ba charge ton a présenté. Avant tout ça là, groupe ba charge o ngana chinois na zada na Karine Mokonzi, banda kala, banda ba la team, c'est notre avec on a Adam Souzolo que j'ai salé à passant na équipe nationale. Oh ya voice wana donc nazaki ma flou na ma voice wana. Yo moko kinde ba ponanaki même na émission na landi a fene ka sali chez na parler ba ponanaki a bengi muna a bengi pe na zeni a bosanki ba charge ana na kinje mai bela la charge Hervé Chinois tonton play charge Sorbo papa liputa charge malgré fifa musika na Jubek bo ya okota na sima charge moi ke ba ponani entre bango baloko so mbongo rande ba ponana salengaka ne pasi koyoka fenek atangi kombo ba charge oh ba sali ko atangi yote batangi ngate batangi batangi Sorbo qui atangi ba charge alobi alongoli muna que ça va pas si fenek yoma ozana droit ya olongola mutu te pour président na ba charge azate oh président azate ko baluki Nazoloba azana doit longola mutu te pour président azate. Sangara bon moko tozara bon moko tolingana tozala transparent na musala oyo tozo sala. Obi ke herba tindi mbongo pona baninga bomoni sa mbongo wana bankinya ba mona to kabulata ne fils que moi 10 fois wana. Herbino omeli yango pona bino bokanisi toyeba te toyeba kaka tala lelo. Sola mama ba site ce total mama ba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de lelo sur le biso makambeya Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas o toyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier à Elbiso Victoria TV donc à luta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble Amen. Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue déjà dans votre émission Micro Libre avec moi Jemima Ibele. Donc c'est une émission ya kofanda. Le je tenais à ce que nous appelions debout un peu relaxé. Bon mon nga mukusa talo babi des courtes jambes Jemima Ibele des courtes jambes. Mama e wana ni nyango nzambelanga. Maman, vous êtes sur l'internet, voilà, merci d'abonner à Congo Victoria pour vous s'abonner massivement, vous aimer, vous partager ma vidéo. Je dis merci encore une fois à Ado Senga depuis la Suisse, maman il veut tomber à la japonaise, Mamie Dai depuis l'Anvers, tout le engagement, il belenga, lève-le-moi fort, lève-le-moi ming, lève-le-moi koleka. Voilà, makamo nenge banda qui na loba qui na osala ba série. Lobby na jour wana yamba ki fenek na yambeli bino Jubek na luki pe chinois parce que na makambo pe chinois pe azana un mois dit ti ba loba o nga fondateur o nga président na si awa na plateau na ngande chinois akoyebisa ngande na ngande la président ya ba charge na ngande la fondateur ba chapeau et comme ko wela entre fenek na muna. Voilà, merci na Gisolo et laisse ma caméra. Merci na Larcel Easy na montage, mon boss. JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Bon, mais ça na Nicolo Boye. Tu sais que comme ceux qui ont latin côté Mukamate, la police est kangio. On se quand na muka boya ka ba la côté on ba na bombi boye po. Ko pesa ba 5000 €. Comme ça bon là confinement oh. Moyen T. Voilà, partenaire dans maman autorité, maman Béatrice, maman Babarita Moukoulou, maman Belgique déjà à 2, maman Belgique déjà à 4. Bino tout dans les moi ming et moi fort. Tous les chinois, américains kokota. Pour ça la bien à 2 ans depuis la Suisse, maman il va tomber encore une fois
FM depuis Paris, il y a 4 il y a dedans. Tout respecté. Un mètre. Voilà, chinois boni. Ouais, bien, je m'appelle de la presse, je m'appelle le gros bébé de la presse. Merci à tous les internautes qui nous suivaient en Sénète Mouma. Donc merci à la baronne Karine et Mokondi, merci à Bana Mam, Bana Kinakati, Chinois, donc Hervé Chinois, non, tonton play de la presse et Azali. Donc Minya Olobezali, mais question c'est j'ai ma réponse des Ayangai. Mais sinon, Moroboyo, Bunga, Monanaga, Okendagawa. Non, Chinois sera bungi et ça bunga té par rapport à Ndeni. Un mot na observe mamna musique na mona maramne les gars quatre groupe. Donc un mot so comme on a mabo soto moi comme côté à CC et baloba l'homme prudent va le mal de loin. Donc biso tellement de prudent plus que les serpents. Tout le monde a d'amar na musique moi un mot observable non na observable non na musique tout le monde a donc na mona maramon nengezoyé là et ma bien un mot chinois azana musika mais kolobela Karine Mokonzi na lobela ki atanaza na lisanga na ba charge te mais na lobela ki na ndenge nanga moro ba promotion toujours et continue toujours ça na donc na part nga mono privé en tant que ba charge tout ça ko limo muke ya chinois par rapport ba buzo ba o mille lona miso bato na bande de yomo na musika na meka un peu au solo na bana mai en tant que mikolo na ndinga police mais na mona clarté na selu aneno mukina tala bono na musika so ba romema makamongo neni tala lelo tala iska to komilelo chinois nga na yo ça la vidéo na ba charge na kuta o déjà. Donc s'il faut le lobo éclairci ba tout ba la biso ba e ba lelo président ya ba charge ezalaka nani entre Muna na Fennek ezanani nde président ya ba charge. Bon les gars président ba charge on a présenté avant tout ça là groupe ba charge ngana chinois na zada na Karine Mokonzi banda kala banda ba la team c'est notre avec on a Adam Souzolo que j'ai salé à passant na équipe nationale mais na bana ko lingande ko se figurer té par rapport ba tant on a ba rendre zaki belé ba biso toi ba tout travail na ba to belé peut-être na rozala na besoin mission maison mère OK la samba ndeni peut-être on a besoin mission ya quadre OK n'est pas mission quadre ndeni pas fallu OK ndeni ndé yango na zaki na nga cachette na bana ko mibimisa té mais la baronne Karine Mokonzi a voyagé tu es mon ba charge à part de l'équipe nationale et Koufa bana mai bakenda misu bakenda ba poto misu baza awa misu do ba mwangana ndeto fanda tukutana na ba Fennek na ba Muna expliquer bien bukutana na ba nani tukutana na Fennek na Muna tozwa likanisi po eza muna mutando défendre Karine Mokonzi na ndenge na ye voilà Muna a défendre Karine Mokonzi na ndenge na ye Fennek a défendre na ndenge na ye nga pe na défendre na ndenge na nga wana ba période o ba biri ba koma yiko finga voilà comprendre Fennek a défendre ndenge nga na défendre na ndenge na nga Muna pe ni a défendre Karine Mokonzi na ndenge na ye to kutana jour ngo to sala ba émission ba yamba biso non to bino wana ba Nicolas Mbando yamba biso na bazini bino bana mai monde makambo ekende boye photo betela ngo sous forme de gag. Tellement équipe nationale, bah rendre boule la télé-réalité. Ceux qui tenaient la télé-réalité, tout qui est en monotonie. Et on a un terme sur artiste et tout ça, l'art dramatique. Tout qui est en monotonie. Tout qui est en monotonie. Faut que on a sous forme de gag. Mouna déjà tellement au bétar qui paye bien. Ne va rendre c'est na ba mebili na ba ki peka. Mouna yo faut se déguiser qui peka bo se déguiser ma même mili na ki peka. Donc si on a peine de panzer, la peine la vérité banda. Première gag, histoire vraie, il y a la team Wata. OK. Première gag, histoire vraie, il y a la team Wata. Oyo ngala joie d'Adimo la que j'ai sali là où il est. OK. Muna a joué héritier Watana Begogan. Fennek a joué Adam Souzolo. Tout ça peine Cédric Kabea. Mais Cédric a un peu timide. C'est du Kabea. Oui. Kabola c'était Daranini. Kabea. Ah bon. Hier ça un peu timide. Tu es après mais regarde na ben sa fille mon rappelle a joué Karine Mokonzi. Tu es histoire vraie.
ya Latim Wata. Jour ango bino pe boyaka, vous avez besoin faire ça sur élément sur émission sur nanani boyaka, bo assister biso na tournage. Voilà. Après on a to ebeta deuxième gag Karine Mokonza lingaka nini nzoto. Moi boya na Peggy Titan. Peggy Titan. Pour Peggy Titan na oyo ya nani aboya ko jouer. Après to ebeta histoire ya ki peka na Beki Senda na F victime pas président Fali Poupa. To ebeta iska muna jouer ki peka ngana jouer ki cameraman ya ki peka Beki Senda ndenge bapesa ka invitation au concert pas ya pas Fali Poupa. Tineye nani qui a ça l'émission libana ndenge nani abengana ka ba makamutu donc tu beta histoire wana. Après troisième gag tu robeta histoire ya ba bijou makamba ba bijou au mari bongo la ba ke non la barona ba bijou boy yo mutu la fille wana anomona souté yo mutu yaka ko sala makambo non il y a journaliste oh afifi a jouer à Karine Mokonzi. Voilà. Au moins ce que si kabino ba ko s'intégrer donc ngai yona afifi pe yona afifi kotaka na troisième afifi kotaka na troisième vidéo yona afifi ba ko s'intégrer na ba charge na troisième vidéo par après na chinois yebi accord ningambu ya na yakobela pona ya po batanda na zesu na bandal te na nofuta ba kota matete na yakobela na omona na te sika na mona déjà mabe déjà to lingani te na kata groupe on a ba charge. J'ai fait presque 1 mois et demi convalescent. D'ailleurs, ni appel à Moutou, ni message na WhatsApp. On a fait notre groupe de charge de WhatsApp. Ni message à WhatsApp, ni appel à WhatsApp. Ça c'est bon. Quand s'est rétabli, bon, la team voulu, ça va gag belé. Après, par après, naïe, kozonga air corps et boni, naïe kozonga. Et c'est ce qui fait tout ça là, histoire, il y a rencontre, il y a quoi de Koraman, na la baronne Karine Mokonzi. Tu vois que l'histoire n'est pas ça qui, donc tant qu'on doit expliquer boye, donc ça veut dire que et donne en détail. En détail, c'est vrai, mais comme on va te baser la mingi ya mbongo. Bah tu vas comprendre que non, bobanda dès le départ, na tant on a président azala gati. Ndenge siko. Si l'autre c'est na président. Président azate. Président Fenek na muna. Muna président azate. On était 3 cofondateurs. 3 cofondateurs. Monisco vérité, Mouna doit la qui présidence, Fenek a la qui présidence, Fenek Chinois le bibango tout ba fondateur ba 3 Chinois. Fondateur il y a ba charge. Mouna Fenek Chinois. Voilà. Le reste c'est Ziniru Doutia Kotina ba charge, ngana zobela. Na yebaka te. Voilà. Si na yemona na ta onga na belwana boye ça la groupe ya ba charge, ngana kati nazate. Voilà. Donc dans la tricot déjà va continuer pas administrateur na biso Fenek. Ne herba ko tsa administrateur nde yo ko tsanga na groupe nde to ebanda to évoluer musala. Tala motema malamu na ngana banango depuis bazo ignorer chino mais ngana bende na côté na groupe ayo makambo eleka na groupe. Si ero senga gag mo betoza pour ça muta jouer 20 jours ba esinga na luka mutoro jouer un jour na tel na moi ça te l'habité to utiliser sorbo papa les pota nde na benga sorbo aya sorbo pe à s'intégrer na ba charge mon histoire ndeza président na ba charge azate mais to zalaka na boule to sala réunion mo bo to luka to bimisa président par après to bimisa président par après to yeba ba mandat oya diriger après to va changer ba mandat. Voilà donc Chinois le biba cofondateur ya ba Charles Badami Satou Mouna Fenek na Chinois na ye Chinois donc akuma mona wela ngote parce que lelo boye tout ça la vérité bando banina okuzana kata ba Charles est-ce que le dambonga bana membre ya ba autorité mbongo batini poto kabona ba Charles solia wana ma blague à part bana membre na ba autorité natika kolia ta 10 francs na bango te qui mutema mabe ezali makasi na ba Charles on a otolo ba l'homme prudent voit le mal de loin na pe mutu ansala te bon na ndenga mabe te boy excuser peut-être pour la terme mais wana pour eza aide boy d'Arabiso comprendre mais ngambongo wana j'ai ma nali ata différenté o lo ba ke chinois ali a différent bongo wana na otia bible a sauter bible nali ata 10 francs ya bana membre te donc ba kotina pona batu nyonso bazako isoler yo lelo boy makambe bimike non
voice moko o muna zotamwa nango mikolo ezaki oyo Fennek atindela kekino jo moko boye atindi biso abi atina so mbongo yaka ko rejoindre nga na parler zini personne na parler toyebi to soki voice na jo nyam tatindela ki Fennek abenga ki atindela ngumuna et après wana toki que non moi si moko boye vétérinaire point to tanga komoni ate atindela ki mbongo epai ya muna pour que ba panza ba charge ba finga Karine ba panza ba charge yo siko na point wana ozomwa te que non kaka makambo bone kubanga na bandeli yango et se rattraper que non ba to balingi yo koso mbongo ba panzi ba charge oui oya voice wana donc nazaki ma flou na ma voice wana yo moko kinde ba ponanaki même na émission na landi a Fennek asali chez na parler ba ponanaki abengi muna abengi pe na zini abosani ke ba charge ana na kinje maibela za charge Hervé Chinois na tonton play charge sorbo papa liputa charge malgré fifa musika na jubek bo ya okota na sima charge mo ke ba ponani entre bango baloko so mbongo rande ba ponana po mutu loko anga Hervé Chinois na no mutanzala te ya nso batenga mbongo mutu na koki jamais ko utiliser mbongo mutu sans que mukolo mbongo wana yeba to soki ba batenga mbongo to kabola na baninga na liangunga na moko suka vérité ekobima kaka comprends moi la vérité ya ni ezobima un jour vérité bima oko abiser kaka forcément na confiance na auto comme moins sérieux au biso boulot to ça boulot public parce que moins sérieux en public boy monter que moun so na confiance na auto pour ça mutanya ya on est pas chinois chinois na moins sérieux so retenez les monga pesa kingani aolia so retenez les kutu boy a komisate on comprend na makambo déjà bimisi bango ba moins sérieux mais tellement tu appelles bango elongo et ce bébé la biso parce que tu vas qui ça semble sérieux ensemble mais makambo te comme si que non biso batina ba mbongo moto lia kango te saka baninga te mais or et mon ani clair que bazora ba mbongo ya batu ba lia ka ba mbongo ya batu afinga Karine mokoni mais ba lié mais ba fingité et mon ani clair ti oyo ya likambo ya mbongo soki mame mili atindelaki muna kwa ti ofinga e wande na yebi te na oki ngo pa Fennek mais o ngana yebi ke non mame mili abenga muna alela po mame mili ande ona so bandala to yebani na ibanda kala amu pe to ona kozana na e bien eloko kabola biso par rapport ya ye azofinga mutu oyo biso to soutenaka on comprend né eloko kabola biso ne mame mili me connaît très bien to coller ensemble to travailler même na chaîne moko téléviseur na biso ya Kinshasa canal Mercure comprend tinde ya makamna ba internet ngapa to kabwa mnumtekene mamuna ba internet donc oya routine la muna mbongo po atika ofinga ela ngona na tika koyoka ngoti onga na yoka mame mili abenga nde muna alela muna ofinga nga po ni na ndeko na nde ngomona muna pe ayoka pe mawa antake ndeko mwasi adoza muke mais ezai poye pe adoza kofinga la baronne so yezaki no ye azo continuer toujours à ofinga la baronne na ndenge na ebeli muna pa ngaka tika ngote na ndenge na ebe muna pa ngaka tika te muna dozaki poye pe adoza sonki adozaki te muna pa ngaka pe adoze te mais o mama mbongo en tout cas na ebi eloko moko te ke non mame milati na mbongo pona pa muna pa tika ofinga wande na ebi ngote. Voilà donc merci beaucoup moi makelelo boka bambumbumbu Congo awa mutola akosa du n'importe quoi ntatiki moteur na epolele et déranger batou et puis atiki na yanga kei na donc c'est ça boya na nga singa bana membre ba lobby la moko ya ropola et police malala nyo na kata panya en tout cas na oyeleki bo meka un peu ko limbisa biso en général biso te muto to lembo ngwana mais ba limbisa biso en général po biso nyo stunde toza na kata kika ba oui toi ça na buzoba donc balimbisa biso na o nyoso eleki donc on est toujours ensemble to remeka un peu ko fanda to solo na bana mai par rapport à mbutu et si là to zonga toujours to continuer pour soutenir ko biso Karine mokonzi pe na ba œuvre na e tala sonde to comme papier boya buzoba boye moi to ça sous promotion autorité makasi ça te pour te dire autorité Karine mokonzi ba projet bela au sala Karine mokonzi il faut beta fixing na innocent faut beta na gezan wete faut beta na ba daju ba to belé
s'il est élevé peut-être par obeta pe na mettre Gims. Donc bolimbi sa biso na oignon so ezoleka mais o esalengaka nde pasi koyoka Fenech atangi kombo ba charge oh ba sali ko atangi yote batangi ngate batangi batangi sorbo qui atangi ba charge alobi alongoli muna batikali Jemima Ibele princesse Fifi Dédé Chibambe na yé Fenech donc nazini kumbi donc ça va pas si Fenech yoma ozana droit ya olongola mutu te pour président na ba charge azate président azate ko baluki nazoloba azana droit olongola mutu te pour président azate pour jusqu'à maintenant non tout ça le gouvernement mon côté mon tâche na yete na ba charge à part yonde to yebike non surtout on a programme moko bozala comme trésorière aussi mbakambongo comprends net air to organiser qui anniversaire ya la baronne donc on peut ça mon na maboko na à part yonde to soki événement moko ça mbongo tout ça qui au trésorière pour aussi mbakambongo na minute ba charge na nous gouvernement moko et salamité loko comme mamba wele la boye soki to fandi réunion to bongisi nde Lucas Kone, tout si un n'engagé tout ça la réunion pour tout ça. Président Moro a mandaté à 2 mois après sera dirigé bien de changer. Ce qui tout bon dans la réunion de trouver bas n'eni toro organiser tout ça le gouvernement Moro a charge pour te diriger ba charge bien pour babouzo ba et se répéter le soutien. Voilà, merci beaucoup Chinois, au lobby très bien. Tu as bien parlé comme la personne à Souka au bel pour la moto pour la nini mais là pour la biso na biso bande ko la biso ah au sein appelé nini parce que comme vraiment na Souka ya émission donc non c'est un bon moko to zara bon moko to lingana to za la transparent na musala oyo tozo sala obi ke air batindi mbongo pona baninga bomoni sa mbongo wana bantinyo ba mona to kabola ta ne fils que moi 10 fois wana et bino omeli yango pona bino bokanisi to yeba te to yeba kaka tala lelo to suke volume na je le botata tala lelo donc l'équipe to bossa na yango tozala toujours unis pour te soutenir la baronne Karine Mokonzi pour ce to kabwani ba oseka biso ya makasi ya soni pona biso donc na profiter pe na pe ça va remerciement ba nyonso ba soutenir la recherche chinois là je vois directement mon sponsor officiel Joe Cargo Freight Express le transitaire international depuis la Chine mon partenaire privé Dadi Mabaya Motema Pamela Arija depuis la Chine aussi Fiston Sol Marine l'étoile d'Asie Chicha Mabwana Prince Abandal Papa Yojimbo la Blamba na Paris ça va toujours mal à l'aise mais ça malgré confinement mais aussi fier pour la bango toujours film ba tekele na ba Yoji na yo il y a 2020 la nouvelle collection il passe à la merci Mabwana Bunker merci à mon ami privé Steve Kozangila Izina Bakech Mtalatsa Paris Moma Bakech merci à Deborah Debs de Bundes Gaël Zatonga Igets Kala la HK Isaac Lukusa Darli Lukusa Fabrice je te salue donc merci à tout le monde qui me connaissent merci taba maman nabana membre ba maman qui ngakati Gombe na Gombe ba chinois merci à toi Karim Mokonzi la baronne maman YouTube maman internet donc merci Penao j'ai Maïbel. Voilà donc merci beaucoup. Il a fallu que tous soit chinois doit éclaircir biso que à lobby na ba charge président Azate. À lobby bango baza 3 ba cofondateur, ngana wela ngate ngana za la trésorière, la caissière, na simbara mbongo etali ba charge. Donc merci beaucoup à vous tous qui étaient branchés ce côté sur Congo Victoria, c'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la giga, la femme du patron, maman Mokona bango tout. Donc, mon bon, encore une fois. Merci à FM depuis Paris, Babi FM. Mamida, Adosenga depuis la Suisse. Balobi, vous êtes belé, hein? Eh, y a Dadi Mabi Mokona Mombele, na Paris. Ba fan n'a tout l'engagé, Maïbele, de courte, yeyo. Je n'ai jamais trahi Karine Mokonzi depuis na kosala kangote parce que c'est ma famille. Et puis, naza gros bébé de la presse congolaise. Brunde Tembet. Wende ba pendant Nicolas Mbango ngaza la kabo na liate na simbate na kota kama mafuta na monoko na kota te ba pota na bango mais na bi que c'est la famille toko panda na te ponga na to panda na te toko za toujours unis ensemble pour défendre et puis pour défendre la bonne cause ya Karine Mokonzi la baronne. On se retrouve prochainement. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Sur la mama site, ce total mama site c'est 001. Donc, nous avons un number 1, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Victoria Télévision, Victoria TV,
et na ba mopepa sika na ba mamna na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas Toyoka Yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV où il y a les boss, les patrons JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'abili la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abili la ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Tchiki